Actu 30. Oui. Magazine Also Combo non. Bien ouais. Nous a combattant. Ah, coordinateur de sécurité de l'eau. Donc, face à la déclaration, mais Awate. Puis on a coulé, il faut qu'il y ait des coups là, parce que je vais mettre le coup là. Awate. Puis ça, Awate. Ah. Oh. Bongo Sobima, 15 millions de dollars. On a assemblé 15 millions, on a la table angataire. Donc, Félix Alobaka n'a biso que non. Oh, il y a une intention de dissoudre l'Assemblée. Mais ce qui va me minga une crise, la dissoudre le Kowa. Merci beaucoup. Applaudissez très fort pour le chef. Asalanga interview. Oui, bien sûr. Pardon. Bonjour. Bonjour. Bonjour, papa. Excusez-moi. Ah, et moi, retard. Point de vue Nabino et Zanini, la destitution, il y a vice-président Jean-Marc Kabila. Maman, position Nabiso de Bakolobas. Position et Nabiso Zaboye. Jean-Marc Kabunda Zalisu ya base ya IDPS na assemblée na. Mais lokola batwa na balingi lisu Nabiso za lokuna te po Nabiso na bango abu. Nde position Nabiso yangwana. Na yango tozozela lokola IDPS parti wa ya biso eza parti wa ezali bien structuré. Tozozela ba konsiba sili se réunion. Biso tozaka ba mobilisateur ya parti. Tozozela ba konsiba sili se réunion. Mais toyebi déjà le contenu à réunion wana. Mais tokoki ko dévancer bango te. Tozozela ba konsiba sili se réunion parce que Kabila na batu na ye bazali na intention ya ko aider peuple congolais te. Bazana na intention ya ko aider Fachi Beton paye te. Souci na bango ndenga banyokola ka biso 20 ans 18 ans bazonga lususu babanda lusuko nyokola biso. Mais peuple congolais alobi que NON cette fois-ci Fachi Beton. Siko Borondima ba remplacer Mutu Mususu. Député Mususu ya UDP. Jean-Marc Kabunda Zali patron ya FC ya Cash. Autorité morale na bango parce que toza des plateformes. FCC Weza Joseph Kabila. Cash Wezo Kambana Jean-Marc Kabunda. Président Félix Aza chef ya biso nyonso. Azana buzoba wana ya ba FCC Cash te. Alors, lokola toza na coalition. Lokola bango moko ba sepeli balongola mokonzi pe ya plateforme mususu. C'est que bango moko ba seba chebik rouge na esika wana ya coalition. Biso à part Jean-Marc Kabunda tozomona pe mutu mususu akoya wana te. Biso kaka Jean-Marc Kabunda ou rien. Voilà maintenant que... Venez parler. Est-ce que... Présentez-vous d'abord. Moi c'est monsieur Symphorien Mouya Ilunga. Non,
Dans l'UDPS, vous êtes dans quel service, dans quelle structure? Je suis dans le département de renseignement. Oui. Oui. Comment vous comprenez ou vous avez justifié la destitution de Jean-Marc Kabunda Kabunda? Est-ce que c'était justifiable, compréhensible? Voilà. Nous, les combattants de l'UDPS, ce qu'on a fait, ce n'est pas une surprise. Puisqu'on savait déjà que ce genre de FCC ne pouvait pas changer. Ce sont les gens qui ont fait pendant 18 ans, nous sommes encore des enfants, on a grandi avec eux, on a trouvé que ce sont des gens qui ne pouvaient pas changer. La décision du président Jean-Marc Kabunda Kabunda, c'est un problème qui nous a surpris. Dans quel sens? Ces gens de FCC, nous avons fait un mariage avec eux. Et notre façon de faire le mariage avec eux, ils ont montré que ce sont des mauvais. Ils ont utilisé quelqu'un de MLC qui s'est caché pour dire moi je suis député de faire mon travail. Pendant que Mme Mabound et FCC ont fait quelque chose pour nous surprendre. Et ce qu'ils ont commencé, ce n'est pas une surprise pour nous. Ils ont commencé à créer des crises qu'on ne voulait pas. Comme le président avait dit, je n'ai pas l'intention de dissoudre le Parlement. Mais s'il me pousse, je dois le faire. Comme ils ont commencé ça, nous voulons qu'on achève avec eux. Vous accusez le FCC alors que quelques heures avant la plénière à l'Assemblée nationale, le président de la République a échangé avec la présidente de l'Assemblée nationale. Oui, oui. Le président de la République reçoit tout le monde. Et Mme Mabound a autant de préoccupations qu'il peut soulever chez le président. Ce n'est pas seulement le problème du président Jean-Marc Kabunda qu'il pouvait dire au président. Nous disons que ce sont des gens de FCC. Pourquoi? Nous avons vu les gens qui ont signé, la majorité dans l'ensemble, ce sont les députés de FCC qui ont signé. C'est pourquoi nous disons que c'était leur problème ou bien leur programme déjà bien préparé, mais ils se cachaient derrière le député Mamba. Bon, au moment où on a le coronavirus, il faut qu'on lata équipement pour la kokota. Mais est-ce qu'il y a une délégation? La prévoyait qu'il y a tout le monde à Bango, l'intimité. Quand on a équipé à 15 non, même les ministres, même les gouverneurs, si on place on a payé, est-ce que question on a fait tout bon, parce que on a commis ça imona, ça ikukila. Au moni, ce qui peut te montrer bien, mais je pense que prochainement pour le ministre de ma vie sur le corona. On souhaitait que la prochaine fois, on ait ici qu'à te rekende. Donc, quand tu as pensé, le moni va te corona. Pourquoi ça fait ministre? Oui, pourquoi ça fait que la dame là qui était à la porte, ce sera ministre de est-ce que qu'est-ce qui a prouvé que Bata Corona va réellement la carte? Est-ce que là, j'ai un gouverneur fait? C'est ça. En tout cas, le roi de mon acquitté, moi, il faut pas utiliser le corona et ça. Mais il faut suivre la porte. Nangana, il faut suivre la barabara. Donc, il a qualité. C'est ça, si pour moi, doute, quand il va te douter quelque part, il faut comprendre. Il y a là-bas Congo maladie exacte. Il faut comprendre. Parce que si seulement notre monité, ministre a monité, mais ton lobby va pas et dans la qualité. C'est comme tu as dit. Et là, on monte les autres prouvés. Il faut seulement faire un effort, peut-être prochainement. Soit l'équipe pour les gens à ma tâche, va filmer la vie sur ma image, ou bien la même équipe à Kinshasa et que vous m'avez filmé, et ça bonne image. Comme ça, au moins, va faire aux sûr que malade est. Voilà, on veut le Tindika en direct, la minute Choyo, là, mon grand peut-être fâché, à l'autre à l'aéro.
Tu t'es marié même? Non, pas marié. Tu fais le direct. Je vais pas vous déranger. Les gens, on a fait ce bon boulot. Na français to na lingala? Na lingala, na français, tu expliquer nyonso. C'est bilingue. Ok. Comment on a? International Trésor Mbokila, les mobilisateurs de la base. Ah ouais, situation est abonnée. Situation est médiocre, situation est très critique. Voire même que Kabila yibi biso, Kabila a violé la constitution, Kabila a cabolé l'alliance. Obenga lotane loko osala te baza au service. Obanga epona ni. Obanga bango baza au service à nation, au service à individu. Obanga bango pona ni. Baluka bezonga na bango na misaba osaba simba ngai. Bango basimba ngai. Biso ndenge toza boye, toza ba combattant. Pouvoir à partir eza biso ba combattant de mutu, to bunda yango na peuple congolais. Bango ba koyi ko mboka notage te. Bango ba ko parler menace interview. Abi parler menace interview. Parler menace interview, parler menace interview. C'est jamais. Yakab. Kati Saboy. Janine Mabunda a okangama. Kabila a kota prison parce que Kabila azana ba makambo asala moko eza yete ba kovanda teke ba comploter pona ko isa mutu munene ozo batela moka o défendre le peuple congolais na Covid-19 ba conseiller makambo 7 millions banda loba 7 millions est-ce que mutu a FC Sabima côté na ye aloba keza lokuta ba vanda kimia po ateka bango kop lokola bango balingaka biso te bazwa biso ba kobai yango monike bazo mona ke soki Kabunda zaka wana ba plan machiavélique na bango nyonso ekobima na miso batu po mutu o bazoluka nde Félix bazoluka président Félix yango
bapesa bango Félix te il faut baboma Kaboun pour que bazwa Félix bango bazokanisa eza Kaboun te eza base na peuple congolais omoni babimi libanda mpona koyebisa Kabila mpona koyebisa Mabunda boza eloko te boza mokie biso toza minorité toza ebele toza majorité populaire bino bozaka mo minorité na bino mike ya miyibi wana 60 personnes oyo bobetaka tolo degré ya popularité oyo toremobilise jeudi tokanga assemblée nationale baokanga yango towana état d'urgence mokonzi akose prononce na décision ya peuple ke toboyi bino badepute miyibi toboyi bino bakeli banda. Siko ozo expliquer ndenge nini le fait que maman présidente assemblée nationale akutana kina mokonzi mboka Mabunda le fond ngai na lobby du fait que Mabunda lobby ngai na bi Mabunda yo lobby Mabunda ngai na bengi mama po aza mwana mwasi mama po aza mwana mwasi mama tongaka ya tongi nanga siko eza boye question nanga eza boye lokola présidente ya assemblée nationale akutana kina mokonzi mboka avant plénière et le bel lieu est le côté raconte na lobby non asa vrai mutema mabe mama ona kalabala sorcière nena benga eka kalabala sorcière Janine Mabunda mama na ndoki okutana mokonzi mboka bendi o matoi alobi bo privilégier les intérêts de la nation wana na lobby bon même mokonzi pesa ke babenda ke matoi yo kanti ndenga kutana mokonzi benda ba matoi te chaque fois bakutana na mokonzi mboka isa bango to sala pour l'intérêt à peuple to sala pour l'intérêt à bateau ba pesi biso confiance parce que lobby to rozana règlement de compte européen bango to rosenga bango ba voir babenda ke matoi ke abanda kimia bakende basa musa wana compte rendu au nite eza ndenge biso to sala analyse ndenge to comprendre biso za baka molimo na kopanda bena tali na ebida ozo kanisa na ndenge ka bavanda na position na to ebike bando bende matoi lokola babenda ke matoi ayoki taza kalabala sorcière ngana za petit kiruku na lobby no Janine Mabunda Nkola suko kote na assemblée nationale eza lobby okanga parlement je okanga parlement wana okota ngo lisusu te po biso toza souverain primaire peuple to boyi buso bo bino bo luka pona ba intérêt na bino osenga so bokangi parlement eza po ba voter to sala ba élection eza te ba ko dissoudre ngo chef de l'état na kopesa biso mayele oyo ko sauver mboka bango bana loko lo bate d'ailleurs to en état d'urgence les occasions malamu ba pesi mokonza mboka tia bango libanda eza occasion malamu ba pesi mokonza mboka tia bango dissoudre parlement tozana mbongo sa ba élection eza maka mbongo zali e bango mbongo bango ba oyiba mbongo caméra yiba ba 23 millions na ba Jamal na ba 4 millions 500 de dollars américains otambo mamba pakoli couleur yo ka sélection ya ba député wana e olia biso mbongo belé eza ki mutema be yango tolo ba ike baza au service ya kingakati et non au service du peuple lokola biso peuple to boyi bino libale kufi lelo kaka ndeka to mona wana libala se kufaki to kosta charger na bino opération zaka moko to yebi palais to kosta charger na yo Mabunda o comprendre que Congo za yo te oyebi palais ke ba soda okanga yo soda ni makambo ngana bundela etala mwasi ya soda mwana ya soda po bazo futa mana mabe na compte ya bato wana mbongo na bango ebimaka est-ce que bango bapesa ngo ba voter loi nini pour l'intérêt à nation pour la COVID-19 bapesi loi Jean-Marc Kabundi ye moko tango ba destituer a sali tweet à lobby kutu asepeli akei na kimia po a corrompre te grand leader oyebi kaza grand leader oui aza grand leader un bon leader azaka bongo parce qu'azo représenter icône yende batikela biso ye aza le gardien du temple ayebi ke musalo asalaki ekoki emonisami na miso ya bato ke afukameli Kabila atikali kaka Jean-Marc Kabundi base yebela yango epesi bango motema pasi yango esali ke bakena ba décision wana Jean-Marc Kabundi akoloba elo te po ya za député mais biso to ba peuple nga za député te naza na droit ko boye eloko sepelisi nga te ngai na boyi yango libale eza soute Jeannette Mabunda okokoma chômeur net biso oyeba pasa mokili ndenge ezalaka. Merci. Ah non, ça. Pourquoi il est dans la vidéo? On a quitté la caméra. Non, c'est la magazine. Alexandre, j'ai déjà ça. Alexandre. Ah, c'est là-bas où tu as rendu. Nani?
Ocean na TV. Oh ya. Oh, za direct na Facebook. Ah, problème là. Na chagoro. Teo, koko chokombo. Siko tolobi boy. Question liboso. Ba combattant UDPS bazaka ebele. Très bien. Mendeni lelo tokanisaki ke bokoya ebele pe ko soutenir président Kabundi neti bao baye a. Merci beaucoup na mutuna na yo. Na comprendre mutuna. Maman ko banga note. Moni UDPS. Ata ozomona ndengo ozomona yo tafuso ozomona ngo mukie. Tala. Mama na ba seconde. Soto lebika to bandango. Na ba seconde omona awa plein. Donc plein ya kosakana te. Biso ezalaka automatique. Ya biso ezalaka automatique. Donc ba mususu bana banzela. Ndengo ozomona bu. Et tala. Omoni ide personne awa. Soki nano komi awa te to yoka ka passe wana. Donc na bo bazala bandako. Na bo bazala misika susu na bo ezale baya. Donc zalano soki okozala awa ti pokwa. C'est là parce que tu as déjà 13h. Tu as comme à 15h, on a plein les sous. Il est passé à Nengwana. Donc, on va en Sikoyo, souci na bino eza nini po ba député nde bango ba sali musala na kati assemblée balobi balongola premier vice-président. Maman nakoye biso boye. Omoni comment na FCC. Hein? Comment na FCC baza ba diable. FCC nous omona bangwana. Mais bango bazo kanisa que biso tozoye ko la politique. Mon IDPS toye ko la politique. Toye ko la politique. Toye ko la ngokala papa la biso. Maman nako betelo calcul ba FCC nga. Nako betelo calcul. Tika na biso na peso moi eloko mki. Faut comprendre. Omoni eloko basali Jean-Marc. Yo kasi basali ngo Jean-Marc. Bazo viser président Fati. Eloko basali président Jean-Marc. Nandeni parce que eza poste kaka ya UDPS. Te na bien mais bakolongo la Jean-Marc poto chanani. Oyebi Jean-Marc. Batu bazali. Oui, comment tu viens bar de mire. Tu viens bar de mire. Donc hier au collecate bar de mire. B50. Donc collecate batali que soto tiki Jean-Marc. Makamona biso mabe collecate. Parce que Jean-Marc a bloqué bango. En dehors Jean-Marc Kaboun, mutu mususu azate wa ko sala poids na fonction na l'Assemblée nationale. Kota poids bazana bango. Hein? Kota poids parce que mutu na particularité ni ayi. Vous comprenez? Donc personne ya Jean-Marc. Isa Jean-Marc. Vous comprenez?
toyebi parce que na IDPS on se toyebani on se connaît toyebani mutu na mutu toyebi force na ye Jean-Marc eza Jean-Marc na poids na ye na mayele na ye na mayele ya Jean-Marc na rigueur na ye mais mutu oyo alobaka awa na yebite soko salaka mutu oyo alobaka pesaka discours awa o alobaka ke lokola FCC bazoluka ba problème kala te ba konager ezaki nani ozoyeba susu mais mutu abimisaki terme ya konager za nani mais ça Jean-Marc non. Alors, bah yebi Jean-Marc bien que Jean-Marc a sali bar de mire, ba koleka te. Ya omoni ba sali tu ba longola ye. Po na kati ya bureau ya Assemblée nationale vide ezala, po ba kokisa poso oyo bango bazana ngo. Bazo vice chef de l'État maman. Bazo vice chef de l'État. To yebi yango malamu. Mais biso to lobi boyi. To loba ke bazongisa Jean-Marc maman. Tant eza soute. Hein? Tant eza soute, tant eza soute, tant eza le soute. Moi to loba ke bazongisa Jean-Marc. Ça va? Bon, siko boye. Siko shit nango bolingi bosala ni. Ok, merci beaucoup na question na yo. Moni biso ne toza boya. Mai ese sopani. Mama na web soki mai ese sopani. Toza na biso susu na posa ya kolobate ko bazongisa Jean-Marc parce que soto lobi ke bazongisa Jean-Marc za lokola tozo tourner en rond. Toi na besoin ko tourner en rond te. Lokola mai esopani ba lokotaka ngo lusute ko zongisa ngo na kopo to na sani. Lokola ese ba longolier abupia. Donc fisire salami. To kabwani mais lokola to kabwani to laki bango. To laki bango boy. To laki bango nini? To laki bango boy. Lokola to kabwani biso na bango. Siko mena base la suite. Mais suite wana omoni bicho yo mayo yo ba on a Jean Kalade. Et puis Joseph Kabila. Nazo yebisa bata FCC parce que tout ce comprendre. Nazo interpeller national et international. Omoni Joseph Kabila zana. Ti omoni bata FCC bato sala n'importe quoi, bato ba n'importe quoi pour ba éviter Kabila za. Mais ils ont erreur grave. Kabila za nani susu na mboko yo. Mais to sunga bango. Lokola bino bwana bezo ke to sunga bino. Bozo mona loko Kabila azwa. Omoni place on a commis place on a zolinga koloba nyonso tout parce que faut to bomba stratégie. Mais kala mingi te ba comprendre sora Kabila. Pe bango bata FCC mwana na mwana. Ba bendana ba luka nzela ngana yebisa yo. Mwana ba bendana. Et Joseph Kabila place neza na Congo te. Ah to ko Haki Lovana. Merci. C'est là. C'est comment on est battu tout là. Oui, c'est ça. Tout ça aussi c'est. Ah, na mona ko trop na makambo na biso ile pesa. Ezala seni. Actu 30 magazine. Na site Actu 30. Magazine sur les cas chaque jour na TV, Canal Futur 22h. La Donja 21h. OK. Et puis toi na site na. Canal Futur, ouais, Canal. Oui, biso l'extra, c'est le journal. Ah bon?
Dommage, moi ni makambo ya kolobeza ki dele mais le solo lelo zali kina na makambo ya Jamar donc. Ya bino fo bozana ba numéro so ozape na likambo loba. Ulie kenga na yaka kaka yo poko obenga. Obenga bi mère na ngina loba pona likambo ko ngape na pesa point de vue. Oko yamba yo te pesa ya bino nyonso. Ni ko eza ya batu nyonso. Osa ni me. Ama se mo na ngai. Ah mtu na ngai. Chango tana simi de kona moni simi région eza bon chango tana ko d'accord. Akoma mama nani? Rachel. Bien kayo. Nzamba osunga. Aleli. Pardon maman Rachel bandela mkono moni. Abandela numéro. Nazali parlementaire debout, en même temps Nazali premier vice-président de la cellule de l'IDPS na Yolo Nord 1. Donc nous avons quand même cadre à part. Quand est-ce que ça? Tchaka na numéro na Vodacom. Enregistré, na bipé. Na bipé, il y a une soirée enregistrée. Moi, je suis Vitali Kamel. Là, c'est la conseil. Avant tout même, makambo ya bombongo, détournement, tout ça. En 2010, 2018. Bon, voilà. Ah. Mais ba à l'aise, on a communicateur. Kende loba so na sisi na ke kuna na lobi kuna. Question boya. Sikoyo. Toza peka na limité. Toye kosala peka ba réaction sur makambo lekana ki lobby na Assemblée nationale. Bino position na bino ezani. Oui, merci Mopandi Sango. Makambu Oyo et Salamagi dans l'Assemblée nationale, ils ont des députés, ils ont des électeurs, il y a population. Né, vu cahier de charges na bango, vu règlement d'ordre intérieur na bango, il y a palais du peuple. Ndenge basali pétition na bango. Donc né, le vice-président Jean-Marc Kabundi, le premier vice-président Jean-Marc Kabundi, qui dans l'Assemblée, basali pétition. Va destituer donc juste biso toute la population biso ne toute la base biso IDPS biso force du progrès biso tolobi était clair démocratie et salami il y a eu un état de droit et salami au chef de l'état lobaki liberté d'expression ba député basali pétition na bango balongoli muto bali kolongola vi poste wana oyo ya premier vice-président eza poste ya IDPS IDPS a koluka sous mutu kombo ya mutu oya rotinda po ba remplacer na kati ya poste wana lelo biso tozali a na kati ya limité trouble ezate tolingi mamba trouble te vite toza en confinement tolingi problème te oyo nyonso tout alingi kosala ba trouble oyo aza un individu akene na palais du peuple eza wana bisika oyo ba destituer mutu na bango Jean-Marc Kabundi biso toza batu ya IDPS biso toza base biso toza force du progrès toza concerné te na makambu wana nous c'est l'IDPS biso tolingi kimia eza na kati ya mboka président de la République nde aza numéro 1 ya ba institution nyonso tu pona nini te bino nyonso na parti boloba munoko moko bo soutenir Jean-Marc Kabundi pona nini faut ba mususu ba sepela te munoko moko otokoki ko soutenir eza mutu nyonso tu oyo aroza la même morale na population na base donc oyo pe aroza la même morale na collaboration na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi nous le peuple congolais na lolenge oyo tozali awa
biso toza ko s'abstenir na décision ya chef de l'État ndenge toza na temps d'urgence ndenge toza na confinement nde toyoki message ya chef de l'État balobi ete dispersion nini entroupement ya 20 personnes te ndomoni biso toza na biso na base na biso bisika tozalaka tolingi trouble te tolingi kimia ezala na mboka tolingi ete mutu na mutu a exercer ba fonction na ye oyo elongo bani oyo epesameli. Donc la vie continue. Ce n'est pas aussi la fin du monde. La vie aussi continue. Donc, atikali député simple a que négocier na parlement, IDPS azana muto a rotinda kombo po bavandisa ye lisusu na ebonga wana. Poza déjà na bateau ba ko remplacer Jean-Marc Kabounda. Oh mais IDPS eza parti ya munene, IDPS eza parti politique ya munene, IDPS eza machine politique ya munene. Est-ce que IDPS est côté la motema na un individu mutu kombo moko? Jamais. IDPS est côté la un individu kombo te. Vi na ndenga tozalaki na papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba comme papa na biso koko na biso mokonzi ya IDPS numéro 1 ya IDPS. Lera kufaki batebele basekaki biso me babosana giteke. Nzambe tozalaki na Josué na biso oyo lelo avani na trône le haut sommet son excellence Félix Antoine Tshisekedi comme président de la République. Donc la vie aussi continue. Babi soki mutu moko azate batu mususu bako remplacer poste wana ezali. Nani mususu oloba? Mai. Noko boni. Comment on a Patrick? Mais situation elle qui na parlement lobby bomoni onde. Bon, situation elle qui na parlement, c'est normal. C'est normal que ce bomoni on normal. C'est normal ko. Asalaki mabe balongoli le commissaire poste na biso ya IDPS. C'est un poste où il y a biso moko IDPS. Yango biso moko IDPS toko tia mutu. Mama toko tia mutu. Tozala ba cadre na IDPS ya makasi koleka même yé. Koleka yé. Tozala problème na kaboni pona nini bokabwani boy. Mama tozala bokabwani te. Soki tokabwana même koloki sekeda kufaka ifala to panzana. Tokabwana te. Lokola yenda bezo tokabwana. Nzambe pe asali esprit mo te benga ngo esprit qui segeliste e koteli Jani Mabundu. Jani Mabundu longoli ape to longole obi to beta ngo vapo. Ne pa ya permanence ya libanda. Zero mona to okanga permanence ya fongole za yete. E komi siko makambu ya rando. Mama, ya benga biso ba foyut. Yo boboka ba foyut tsuneli bango na balabala lelo. Bavoyi wana babundelo. Janine Mabunda abasa leloko wana auti kokutana chef de l'État. C'est ça. Oye ya kinga na yo toyebi te. Mais to sengi kimia yokota na limeto mobule ko salama te. Mobule ko salama te. Wa koluka mobulu biso moto ko beta yesinga fimbo eza CPI. Ndeba ke wana biso kombo soto sio na balabala. Mabe na biso. Tolingi mobulu te président boyi des ordres. Fatie mo boyi batu batumba pine. Wako tumba pine okuta na biso. Bakende basala ma parlement za kuna. Atinda batu bacha bafongola na paye di peuple. Awa te oza ndako kwa papa la biso sombela biso. Via tika biso. So ya ninga sama kamuna des finale nezali. Abenga bana des finale wana. Batumba tali boso ya pia des finale. Awa te limete te. Limete to boyi marambo. Biso ba voyou. To lingate voyou muso sa des ordres. Ba voyou ya finga biso. To boyi na biso ki voyou. Ye monda ninga sa voyou pe na moment au coronavirus. Ils ont frappé. Le président boyi. Président boyi. Noko. Maman. Ezandeni pona ni ko soutenir Jean-Marc Kabounda. Biso marambwana force du progrès na IDPS. To soutenir Jean-Marc Kabounda mamwate. Biso to tinda gi eta ke négocier. Poste oba pesa ge ya premier vice-président de l'Assemblée. Ye mutako isela biso mamba sénateur. Pour le loyer azane sikana yango biso force du progrès IDPS to soutenir maramna été. Nenga négocier ki poste na ndenge na ye asuka nango bongo. Anégligera biso base afinga biso ba voyou. Mais ba pesa cheval o pesa comme les ali IDPS. Yango abenga bata décision finale basa maramna biso o sa mobulu libosa permanence biso force pour neutraliser bango. To boy mama mobulu a. Est-ce que tu as pensé que tu as le moins qu'à Bah
oyebi mboko ezotambola sa mibeko eza kokufa ezala ata na ndako mibeko ezalaka nango kaka po so mibeko eza te c'est-à-dire eza esika désordre chef de l'état aza mutu ya ordre ezala teke lokola aza mwana ezala mwana chef de l'état atia désordre soki mwana bafue mibeko ya papa aza wana mpona kozongisa ye na nzela eza teke toboyi akomi enemi non il faut asala oyo eza logique des choses makambo ezotambola selon ndenge moko conformément na chef de l'état ye aza numéro 1 oyo azokamba mboka mobimba na biso parti na ye nde ndenge eza wana donc boza na bato mosusu bakoki koremplace ye mpa mosusu balobi te il faut kaka kabuni mosusu alobi te ye nde place wana ebonga ebongi na ye mama est ce que monene ya parti de pese kokozanga bato kozongisa place wana jamais eza kaka ye nde azalaki na mayele akovanda place wana te des fois kokolonga bazongisi mpe moto mosusu eza kaka bakovanda bakosola bakosege nani bakozongisa place wana bato baza ebele bakozongisaka moto mosusu na confermement oyo abongi vraiment ke akoki kokende vraiment atambwisa makambo ndenge esengeli etambola na ide moko oyo ekosepelisa mboka mpo président na biso susi na ye eza ke oyo nyonso akotravaille na ye azala na susi d'abord ya peuple oyo soloka ozala nango le peuple d'abord papa atikela biso siko yo ozosala en dehors ya peuple ozosala mpona intérêt ya yo moko wana ata biso moko tokolongola tokobwakisa nde ndenge ezali tozolobaka concernant Jean-Marc Kabunda nde auti okweyisama mama en tout cas biso boyi désordre toza mpe na confinement oyo chef de l'état apesaki keno corona fo tovanda na bandako na biso soki parlement efongwamaki efongwami parce que mpo yango fo ezalaka ya kofongwama pour que bayeba ndenge nini bakotambwisa makambo mpo na intérêt ya peuple congolais mais lelo oyo ndeko Kabunda auti kokweyisama na parlement alingi asala eloko oyo eza interdit na vis-à-vis ya bapériode oyo tozala yango oyo babengi confinement covid-19 oyo chef de l'état pekisaki kosangana plus de 20 personnes soko kobenga bato na permanence mpo baya kosala mobulu vis-à-vis ya kwa biso boyi mutu moko te même biso dipogré tokendaka na permanence te mpona kokende kosangana na réunion quelconque c'est-à-dire que toboyi na biso makambo mpe toyebisi ndeko Kabunda soki oza na mposa ya korevendike poste na yo oza oblige okende na décision finale ya bato oyo balandaka yo oyo balandaka IDPS oyo balandaka un individu bosoutenir ndeko na bino Kabunda ye wana uti okweyisama et concerné force d'hypocrite mama biso respecter ordre de chef de l'état tout ça la confinement covid-19 bandeko bosokola maboko bolata bakashi ne bovana bandako faut pas se distraire na bamakambo oyo nyonso ndeko Kabunda azosala biso totindaki yake lomata na punda te biso mpe totindaki ye akende kozwa poste ya premier vice président ya l'Assemblée nationale te biso tovana sanse te aliaki ye moko alongwe mpe kaka ye moko en tout cas chef de l'état biso respecter ordre na mokonzi po ouais, merci beaucoup. Na parole au Pessingaï. En tout cas, na sepeli à trop. Bon, na journal Lelo, tout ça, le problème, il y a Jean-Marc Kabundi. Alors, Jean-Marc Kabundi, en tout cas, Aza, m'taille de pèse. Mais, il y a un passe mingi pour ane déjà biso. Avant, on a biso base. Kaka ye moko alobaka base ni makambo kaka ye wana susu awanga ni base tozala ba dossier entre na Jean-Marc Kabunda la partie alors mais azoko résoudre problème na biso te était que ba combattant biso toza force du progrès alors na biso force du progrès kutalinga ko sentir biso te eloko non ya liboso lekela biso mais ceux otali histoire ya makambu Kabundi aya akuta force du progrès ezala les autres wana baya bakuta force du progrès à part force du progrès
ba combattant baza ebele ba mouvement ebele na kati ya parti ba combattant ya parlement debout na biso nyonso en tout cas Kabundi anedija biso ya pasi nde yango wana o ngana sana na motema mais là on a na Jean-Marc c'est quoi Jean-Marc soki balongoli yo na poste wana ezate ke olongo IDPS soki balongoli na poste wana ezate ke olongo IDPS ozaka na kati ya IDPS posa combattant tobundi na yo pe merci mais soki balongoli poste wana ezaka ya biso IDPS nde toza wana so balongoli tika mutu mususu batia ya sala donc poste ezaka ya yo moko parce que yo mone uza mutu maele en tout cas na senga na yo lokola biso tozolanda mouvement ya excellence Félix Tshisekedi le président en tout cas tozaka na sima ya président biso Félix Tshisekedi en tout cas makambo ya Jean-Marc en tout cas boti kango esala mabongo po eza pe ka bongo merci beaucoup merci 7 sur 7 nalinga bakisaka likolo ezalaka ke non makambo oyo eleki na ensemble biso force du progrès toyebi yango te comprendre biso force du progrès toyebi yango te eza makambo ya parlement esila kuna tozana na makambo likolo kuna te biso force du progrès lo nga bakisaka yango wana merci.